Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Voilà, j'espère que vous avez musique à Congo. Voilà, donc artiste Nabiso Bina filé pour tout quitter est-ce qu'on a quatre sa bandal na habité Sokolo Balilobanini. Aussi déjà moi toi moi 2 3 4 chasse bien filé. Azalande bieto ngalinga sotinga kunelinga makazi. Ah, lokwa mwanze bunya bina fila. Ah oui, déjà au côté pe moi concert à bina filé pe moi romoni pe bina filé. Nena côté te menena mona kana be crana sepela ne kama kazi. Voilà, siko awa bana bandal balobi ke ano il faut ba beti sabina filé na katsa bandal. Yo siko monyo ndenge. Kitoko kuti makato sepela makasi. Faut confirmer. To confirmer benia solo. Voilà. Adresser parole mon abina filé. La PC ba gros bisou ba mbote bela lingara yo mela musano nzama pambolo kende liboso te. À part que c'est sauté bandel to lingier 24 communes azobeta. Mais depuis bina filé pas bandi carrière na beti concert na bandal te ce que dresser parole no bosenga na ba producteur ba Yves Mbouyulu ah donc ba Serge Yves Mbouyulu veut dire que bateau ba soutenir bina filé ba patron ba ça l'effort bina filé beta pe na bandal pour bana bandal bozo réclamer bina filé. Papa toi na posa na en tout cas ya abeta ana banda toi ba place belé banda lungwa Paris toi na posa to yeba ke aya abeta. Voilà, merci bien bana kin bana poto bana monde entier bana mokili mobimba René Abiri locataire Nzambe camarade ya Yesu. Donc toza wasko na katsa banda to sola toujours ma solo etali notre artiste et musicien bina filé. Donc pour loba metro ke bina filé ba yoka ka mingi et pas bana kisenso mais René Abiri na sali constat degré bina fila zali koyoka mape na kati ya bandal na bisabino avec impact na idéologie ya wana lelo to kozwa réaction ya ba jeune parce que mikolo musique ezo beta ma bakilelo o ngana uta de te veut dire que il faut bana bandal ne ba confirmer parce que musique bandel ndi na kati ya bandal avec impact na idéologie là je vois automatiquement Paola Schengen kilo à Londres moi sinzamba zutan ko ke la pendant une année. Merci beaucoup, c'est celui qu'on appelle Paolo Veri de Souza. Balobi chaîne est un problème technique. Mututu Rolanda biso bo sepelaka na musali na bino René Abiri. Asali la rabino musala toujours correct sans polémique. O René Abiri. Po bela batu ba baya René Abiri po René Abiri soka lekia clashaka. Mais René Abiri alobi cette fois-ci nana posa vraiment tozonga makande tozala ki quoi. Paolo Veri de Souza. Mo tema ya mama mo seka Alexis Ngandu. Merci beaucoup pour na bilili. Voilà to solo na ndeko na biso mobali. Voilà bonjour, bonne santé. Bien papa. Voilà, santé qui quoi? Kitoko. To monyo vraiment na bandal. Oto la muga siko vraiment na ndenga bandal pour bana bandal tiero yo. Baza vraiment na nero la muka. Ah papa. To la muki kitoko santé kitoko ndo moni biso. Na sepeli kaka. Voilà. Ndenge ndeko na biso bina filé. Abimisi biloko na ye ya bientôt sepe na banda lungwa toyoka bandi bo bandi pe bozo ka pe musique na toyoka musique ne bela beti fort toyoka ngwa binisi tina ba France kutu ba fe ba bengi ikomi mais na sepeli ana banda vient toyoka ye toyoka penza. Voilà c'est que to loba ke bana bandal balingi bina file donc bina file zaka mwana ki senso taza pe mwana bandal te à part que senso te bandal to lingi 24 communes azobeta. Mais depuis bina filé pas bandi carrière na beti concert na bandal te ce que dresser parole no bosenga na ba producteur ba Yves Mbouyulu ah donc ba Serge Yves Mbouyulu veut dire que bateau ba soutenir bina filé ba patron ba ça l'effort bina filé beta pe na bandal pour bana bandal bozo réclamer bina filé. Papa toi na posa na en tout cas ya abeta ana banda toi ba place belé banda lungwa Paris toi na posa to yeba ke aya abeta to confirmer aya na Paris de confirmer bina filé. Donc si bien fila zo beta beta lora na beti na banda te c'est que Paris n'a ne confirmé. Peut confirmer te mettre yo kae. Na biloko beta ya bien. Parce que ta posa to monnaie vena live boy. Ye bina filé. Voilà. Merci beaucoup Dr Zoko Maman Yara. Ndeko bonjour. Yara la noa yozo bang. Maman bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Voilà, j'espère que yoka rapé musique ya Congo Voilà donc artiste na biso bina filé pour tout quitter est-ce qu'on a katsa bandal na habité Sokolo Balilobanini. Aussi déjà moi toi yoka moi 2 3 4 chasse bina filé. Azalande bieto ngalinga sotinga kunelinga makazi. Ah lokwa mwanze bunya bina fila. Ah oui, déjà au côté pe moi concert à bina filé pe moi romoni pe bina filé. Nena côté te menena mona kana be crana sepela ne kama kazi. Voilà, siko awa bana bandal balobi ke ano il faut ba beti sabina filé na katsa bandal. Yo siko monyo ndenge. Kitoko kuti makato sepela makasi. Faut confirmer. To confirmer benia solo. Voilà. Adresser parole mon na bina filé.
La PC ba gros bisous ba mbote bela lingara yo mais la musano nzama pambolo kende liboso ciao. Voilà, merci beaucoup donc bana bandali balobi bango pe bazui charge ya bina filé avec impact idéologie massa yarako yara yo yara veut dire que bozo ki manabino bozo banga petit nango banga caméra wana nous sans impact sans idéologie chez bino nanu ba yebi yote mozo ki ma caméra. Voilà, bonjour massa. Bonjour. Voilà, bonne santé. C'était malade. Voilà, donc oyoki déjà combien de chansons ya bina filé? Bah 5 déjà on a. Bah 5 déjà. Parce que nengo yokele parce que babi bana banda nde balaka na oreille musicale. Ba comprendre ra indrusa ya marambo etali musique ya Congo. Siko yoko loba nini po na bina filé déjà na babiloko yoyoki. Po babi banda ndeza Paris donc faut to confirmer à Robert na kati ya Paris donc so ba beti makasi ne to confirmer le concert. Pour azo beta déjà akani déjà. Voilà. Donc bino bana banda bana besoin bina filé vraiment hier mande na kati ya banda. Ah voilà kati ya Paris to na poso mona. Voilà. Donc sinon azotala okolobani on a roulé bana on peut se caraba remerciement na musala sala musala kitoko donc nzamba pamola ke kalboso. Voilà, donc c'est que bandal bondimie. Ndimie. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, je pense que Tokomi na souka wane zalé comme moi extrait par rapport à notre artiste Bina Filé, veut dire que vous s'abonner massivement à 4 traces RDC News. Sali boso ya full boss. Bina Filé, élève du maître. Sali boso ya full boss. Bina Filé, élève du maître. Papa moi bien prospère. Una mujer tiene un bebé. Suena mujer tiene un mamá. Mamá comienza a sonar. Baby como una que va con ya van a poco tope ya que no poco. Eso va ni ya ni kuna po. Papa no poco ni ya kuka pico kuma. Ya kaya kuka pico kuma. Ule mata gana como te. Ya me ata de que le da luz y velo de maye. Sali boso ya full boss. Bina Filé, élève du maître. Papa moi bien prospère. Una mujer tiene un bebé. Suena mujer tiene un mamá. Mamá comienza a sonar. Baby como una que va con amor. Ya van a poco tope ya que no poco. Eso va ni ya ni kuna po. Papa no poco ni ya kuka pico kuma.
s'il vous plaît, poster. Quand vous dans la souche, vous dans la chérie. Ok, plutôt.